Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Mbote na balandi nyonso ya Congo check check TV. Partout dans le monde entier, place Bozali na pesibino bambote ebele. J'en profite de cette occasion de saluer d'abord le big boss Papa Sibo Mutombo, place Bozali na Allemagne bambote ebele. Encore une fois merci pour la fidélité na bino ya kolanda toujours Congo check check. C'est bien moi, votre simple serviteur, la twista sœur des artistes Bilimbi et Soukana Mwana Moulouba ya solo solo, d'autres fois dit la poulka de love. Merci vraiment. Lelo nazali boso na bino pona ko beta bino lisolo moko ya pasi mpe mawa. Avant na beta bino lisolo oyo na profiter na pesa na mbote na original Carmel original sans Oda Costa place ozali bambote ebele codé la mama vacances propre na États-Unis bambote ebele place yo ozali. Une surprise agréable, na MP Domi. Freight maritime MP Domi, na Katia Aaron. Boya, ebele, Borozala Fuma, de cité. Numéro ya téléphone, Nabiso, Yango Oyo, et ça affiché. Cohésité te Kobenga Biso, Benga, parce qu'ici chez nous, il y a toujours 100% sûr. Bilo qu'on a eu Kokoma, Malamu, Borozala Fuma, de cité. Bon pour ça vraiment bon ça ba koli na bino na date oya le 23 novembre 2018 le 23 novembre 2018 bon pour ça vraiment na barakage na bino bokozala de cité maboko na biso ko fongoma tozo ya babino boyi mala mouvement na katia agence MP Domi freight maritime tozo zela bino bon pour ça bokozala de cité check Bande ko balandi ya Congo check check. Surtout kakana émission Nebiso, vous avez droit de savoir. Oui, bien sûr. Vous avez droit de savoir tout ce qui se passe partout dans le monde entier. Nazana mama na likambo moko awa et ça li passe. Ezana jeune couple moko abali mwasi na ye na kimia nyonso. Baboti mwana na bango ya mwasi azana 10 ans. Kombo mwana Kevin. Bande ko balandi tango tozolo bana bino awa mwana wana na kobenga epe na mort vivante na likambo oyo mama bokilo ya mama mwana mwasi oyo apesinga lisolo oyo aibisinga na tanga na komona ete mais autoriser nga nazwa image ya mwana na ye pe na kombo ya mwana na ye abenginga pona koyebisanga la twista sœur des artistes Bilimbi kitana no epa na nga na betelo lisolo oyo tango na komi epa mama na biso oyo alobi tala nazwi mama bokilo nanga na vandisie na ndaku nanga eloko mama bokilo asalinga mama bokilo ma poignardé au dos mama bokilo vraiment asalinga mabe ya makasi mama bokilo abomelinga mwana metitima vraiment ya monakota na likambo oyo l'excellanga nanu image wana bandilandi ya Congo check check batala bango moko age ya mwana bayoka lolenge nini mwana ye moko azoloba metitima vraiment baleselanga image. À la police fait quoi? Je ne sais pas. Parce que le docteur a dit que je suis atteint du sida. Atteint du sida, ton âge? Oui. Et le gars qui est pose à la sida? C'est ma grand-mère. Ta grande-mère? Oui. Qu'est-ce qu'elle a fait? Chaque fois qu'elle brossait avec son brosse, elle prenait son brosse et me brossait avec. C'est pourquoi le docteur a dit que je suis atteint du sida. Azo brosse na ya dent, azo brosse yo nango. C'est quoi le docteur a dit que tu as sida? Oui. Maintenant,
ba parano ba lobini. C'est pas leur décision. Oh là 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 là. Est-ce que tu es vraiment sûr que Dieu peut te guérir? Oui. Avant qu'on ait sous tes ânes, la kimia, hein? Ça va, merci. Merci vraiment, mes tétima. Boti kolanda vraiment lolenge mwana mwasi wana azolela mwana moko ya muke Kevin azolela pasi azomona ke age nanga oyo kala te bazokundanga parce que nanu tozi vraiment kisi oyo ya sida ya solo te akeno tokopesa mwana wana lelo lobi mwana wana bika mwana azolela azoloba kendenge na zabo vraiment vie nanga ekomi limité tango mama mwana abengi nga pona obetela nga lisolo alobi l'artiste sœur des artistes bilimbiye mama bokilo nanga zandoki mama bokilo ma poignardé au dos na tuni expliquer nga nanu malembe tika kolela parce que azalaki vraiment sous émotionné akokaki pena ko expliquer nga malamu te alobi mama bokilo abota mobali na nga na vie ya kindumba atangisa mobali na nga na vie ya kindumba abokola mobali na nga oyo na vie ya kindumba tango mobali aye kobalanga mama bokilo azalaki na place abanda kovanda na ndako na nga na bando vanda na liki na nga ya mwasi otoko kotanga kombo awa te alors kobota onga na ye kobota liki na nga ya mwasi nda bando tikala na mwana parce que nga na salaka mobali na nga asalaka tango liki na nga ya mwasi azwi libala na ye babali ye yango tosololaki na mobali na nga na proposer ye si c'est comme ça tellement que mama bokilo azalaka kuna tozwa ye aya kovanda awa po abatelaka mwana na mama oyo biso tosala nini tokende musala bazui mama bokilo mwana za déjà à âge à 7 ans après bazui mama bokilo bande ko balandi mama bokilo nzoka tango salaka ba vina ya kinduma mama bokilo azalaka na sida mama bokilo azalaki nango mama bokilo azui motema nakobenga ngonini motema mabe nabenga ngonini kindoki ou bien nabenga ngo magie ou bien nabenga ngonini mama bokilo azozwa brosse adana ye tango zo brosser minu na ye makile ezobima aki abrosser Kevin azov affection ya makasi apesa mwana wana tango na sola kina Kevin alobi nalingaka meme makasi mama Kevin ayibisinga okozala ozosala likambu avant Kevin asala likambu wana koyebisanga nazozela meme soki meme aya alobi na kosala c'est que pesa ki mwana bolingo moko ya makasi nyonso abanda osala pa mwana la fille trouver que ezalaki nango bon nzoka azokotisa eloko ya mabe na nzoto ya mwana bande ko balandi likambo yeba na kate mwana ekobela tango Kevin abeli bamemi mwana na hôpital tango bazokoma na hôpital basali mwana ba examen batrouver que mwana na sida nzoka Kevin azalaki na malaria nde elongoli na ndako ememe na hôpital bakomi na hôpital baminganga na biso basali examen général ya mwana bakuti mwana na sida balobi mbo tosala nanu mama examen na papa basali mama examen mama azana sida te basali papa examen papa azana sida te oh sikoyo sida ya mwana euti wapi batali mwana est-ce que ozoka quelque part mwana nazoka te nasakana na ba gilet te nasakana na ba tonga te siko sida ya mwana euti wapi munga ngapusi makanisa lobi nandako na bino bovanda nani mobala salimba moko intervention mama na nganda zalaka wana vraiment mama batuni à part mama leki ya mwasi nanga vraiment nde mutu abanda kotikala na mwana oyo babengisa leki ya mwasi babengisi leki ya mwasi na mobali na ye baye na hôpital bakoti leki ya mwasi basele examen azana sida te docteur alobi c'est vaut mieux total les sous mama na yo oyo zo sala intervention pour to yebake sida ya mwana muke oyo euti wapi bande ko balandi tango bazo kende kozwa mama baya na mama na hôpital bakomi na mama na hôpital et sali passe vraiment basali mama examen ba trouver que mama azana sida babandi ko poser mama question yo azana sida est-ce que sida na yo et combien pas ya mwana ndenge nini mama répondre que na yebité mama bombi mabe abando sala alors tango ba poser moi na question yebisa biso tango bozala kana meme likamunini meme asalaka epa na yo est-ce que meme atikala kozokisa yo meme azokisanga te meme asalaka nini la fille atikali silence azoyebisa docteur eloko kaka moko meme asalaka
azwaka brosse na ya dan soki abrosser na minu na ye azwiki abrosse wana abrosser nga ayebisi nga ke minu na ye kozala pembe makasi ntango kokola azozwa pena makila na ye na brosse ake abrosser Kevin alobi ke minu na ye kozala pembe makasi ntango kokola botala kindoki ya mama Bokilo botala kindoki ya mama oyo nazolinga sikoyo natuna bino question bino balandi ya Congo Check TV mama oyo ayibisinga boye natika libala oyo nakende to nasala mama Bokilo nanga nini na mama oyo nga na mobali nanga koyokana ezate parce que muto asalelo ko wana eza mama na propre eza ka soki na lingina loba mobala kangelinga ferme ta quelle c'est ma maman na bindeni na ko trouver solution quelle solution oyo a ko trouver parce que moi nanga aza déjà atteint du sida bande ko balandi ya Congo Check na ko linga ba commentaire na bino ba maloba na bino ndenge bolobaka e ko sala biso bien vraiment alors sikoyo nazo zonga na bande ko oyo ya basi oyo bazovana na kati ya lopango na meke mpe kozwa bango pena interview pona koyoka likambo likindenge nini nakoloba oyo bande ko oyo balobi metitima na sima kamera nazolinga lisusu ona selenga lisusu image oyo ya bande ko bavandaka na kati ya lopango moko na Kevin. Bonjour maman. Bonjour papa. Comment on a ni? Sœur Irène. Sœur Irène. Sœur Irène. Yebise biso na likambo yo toyoki ya pasi boye ezandeni. Likambo ya pasi tomoni mama oyo azandoki. Mama naza maladi ya sida aye ko tikela mwana na ye. Aye a brossele na brosse na ye atikeli mwana 10 ans azui maladi wana likambo lekeli biso makasi to siliki soki azalai penza mama nanga moko mbele na sina salele penza mabe na bomiye abiki kapo aza mama nanga te to siliki makasi na likambo. Est-ce que bino pe na likambo tango salemi na kati ya lopango botika mama wana ka bongo abimika bongo mobimba abiki po intervention à la police soki tembele to salele mabe akufi ata okufa. Ya solo vraiment. Ya solo papa na makambo penza ete ya batu ba mama mususu baza bandoki mwana na yo koko na yo aza na 10 ans yo tikele maladi wana mwana na yo kozwa maladi ya sida. Na mo pende ko mususu abimi na kati ya ndako. Mama bonjour. Bonjour papa. Pusana muke comment on Rit. Comment on Rit? Likambo eleki na lopango oyo oyebi yango? Toyo kaka na yebi yango. Elekinde. Ya mama oyo azui koko na azui atuko brosser minu azui brosse wana brosser koko na minu to sepela atam keti. Siko koko azui malade ya sida. Koko na azui malade ya sida. Siko yo vraiment likambo boyo ko ebisa ba mama nini bato baza mitema mabe lokola mama oyo. So moi azui malade ne on fait akende aluka bato apesa ke on apesa bon apesa et pas koko na wana to sepela atam keti. En tout cas vraiment merci pour l'intervention Nabino. Je pense que boto landali susu bandeko oyo bazo vanda lopango moko na Kevin. Bazana pasi ya makasi ya kotala likambo oyo ndenge leki bango pena na kati ya lopango. Ya mama oyo ya ndoki. Ya mama oyo ya kajampemba. Mama oyo nakobenga e satana. Balandi ya Congo Check. Nazalaka toujours prêt ya kokita na bisika oyo likambo ezali pona komemela bino ba news oyo ezali pena ya solo. Ndenge bosengaka ba preuve à l'appui. Preuve à l'appui yango yo bozolanda yango. Nazo yeba te mama oyo tosala na ye nini. Ndeko mwasi oyo ayebisinga ngana mobile nanga koyoka neza lisusu te. Naza na process ko na kite na ndako. Natikele na ndako na ye na mama na ye. Natikele ndako nazongi na no shebiso na mwana nanga. Siko na luka solution nini oyo nakoko trouver pour na vie ya mwana. Alors na kokito na kitaki sur le terrain ba yebisinga ki mama oyo déjà azana maboko la police. Ndeko ya mwasi azotuna. Na sala na mama oyo nini? Oya baby selenga pena mwana na ngai ya muke. Na boti mwana kaka moko na mwana na ye. Mwana azana 10 ans. Na sima ya mwana na nazwa tazemi mususu te ke longwa. Nazo yeba te na kobota lisusu to na kobota te. Peut-être nzamba koza la pesa nga kaka mwana moko oyo na vinanga. Pona sima ya mwana oyo natikala kolongwa la tazemi te. Metala eloko mama Bokilo nanga asalinga bande ko balandi. Ndeko na biso mwasi tuninga question alobi
likamboyo essayer salema quelque part ou bien kaka epa nanga ya mama bokilo oya koki kobatela koko na ye oya koki kobatela pena mwana na ye malamu mais azozwa pena motema mabe ya ko transmettre liwa oya azanango kati ya mwana nanga apesinga des propositions aibisinga ya liboso nazochela mobali poison nacheli mwana poison nacheli mama bokilo poison nanga pe na lié poison tokufi biso nyonso 4 soki nasali yango te ngana mobali na kotia essence na ndako tokufi avant na mona liwa ya mwana nanga tellement que l'attestation des artistes na lingaka lisusu te mutu oyo asalaka mabe mama asali mabe makasi ya kopesa mwana muke sida mendeko nanga ya mwasi na mekaki mpe kopesa ye ba conseil sur place ya kina lingaka mabe te ya ko liesa mobali poison koela mwana poison na ye pe poison na mama poison non na mekaki mpe kopesa conseil ayokinga te mais na ibike soki bino bolobi soki bino bokomi soki bino bobengi ekozala vraiment malamu peut-être akoyoka ba conseil na bino na ibisi mama Dieu est capable. Je connais la puissance de créateur de toutes choses. La Bible l'appelle, il est le vainqueur de Kolokota. Le commencement et la fin, le premier et le dernier. Le Dieu de toute force, le Dieu de toute puissance. Le créateur incréé. Nabisi mama aza capable ya kopesa mwana na yo lobiko. Aza capable ya kolongola sida oyo na nzoto ya mwana zongi normal. Alors soki se confie kaka na Nzambe ekozala malamu. Mama lobi oui, ko se confie na Nzambe za malamu. Mais pourquoi Nzambe asalaki intervention te tango sida ezolinge kota na nzoto ya mwana nga bande ko balandi. Boyoka place mama o azali, boyoka pasi o mama azana ngona motema na ye. La maman me posait des questions. Yakolobake. Tango sida ezolinga ekota na nzoto ya mwana na Nzambe azalaki wapi. Tome kempe kozwa pena temps ya kopesa mama au conseil, ya kokomela mama oyo, ya kozwa pena temps ya ko expliquer grandeur ya Nzambe o azana capacité ya kopesa lobiko na nzoto ya mwana na ye. Bande ko balandi ya Congo tsek. Clavier zepa na bino. Bokoma, bobenga, poto yeba nini ya trouver solution à mama oyo. Parce que moto ezana ni ya makasi ezana na ibandeli. Mais na bike na deuxième émission nanga tango na roya na otsenga mama amekempe koyokanga na yambaye na émission nanga pona deuxième émission. Mama yemoko amekempe ko expliquer bino. Mama yemoko atalisa bino lo lenge nini oyo azo kapasi. Na motema mama mekempe ko talisa bino lisusu ba décision na ye ya suka pona mama bokilo na ye asala na ye nini mais ya mozo décision na ye ya suka esengeli bino na bokoma esengeli bino na bobenga ndenge tomesana ka kobenga ne tomesana ka kokoma ya malamu ya keno mama oyo a trouvé solution na likambo oyo ezolekela ye balandi ya Congo Czech na ibiki toza epa na bino toya kaka epa na bino na ba makambo oyo poto trouver solution tango bandeko babenga biso balobi ke no tobenga vraiment l'attestation des artistes bilimbi yesuka na mwana muluba ya solo akita sur le terrain po bayebi ke tango topesa bino masolo neti ya boye bino botrouvaka solution bopesa ba conseil na bino oyo ezalaka ya malamu po ke bato ba trouver solution na ba problème yango lisusu lelo topusa na liboso na bino na lisolo oyo ya pasi mpe mawa po ke bino bokoma bino boloba botala nano aja mwana est-ce que tozonga nano ba trouver balandi ya Congo Czech est-ce que boyebi ke ezo sala pasi oboti mwana na yo à l'âge de 10 ans mwana oyo ayebi nano eloko ya mabete mais mwana se retrouvé na virus ya sida ezala taki akenda ko sakanata na école azokite mais mama bokilo na yo mama aboti mobali na yo o boti na ye mwana azui pena sida ya makasi azui yango pena na makasi
apesi mwana. Est-ce que boyebi ndenga apesi mwana wana sida oye yebani? Mais oye yebani te. Oyebi ke eza combien? Oye pena yebani te. Oyo mama wana sali na kuku. Boyebi ke eza combien? Maka mama sali. Yango toza epai na bino. Bopesa ba solution na ba makambo. Bokoma na ba commentaire na bino. Botalisa mama oyo vraiment. Akoki kosala nini na likambo ya grave oyo ekomeli. Je perds ya kokota na profondeur ya likambo oyo parce que nazala yempe fragile. Ego ko kitsanga lisusu ya misu balandi ya Congo check balo balisusu ke non l'artiste c'est des artistes okokole la boete ozale mwana mobali liboso ya caméra. Tango nazotala age ya mwana. Na miche na isika ya mama oyo kengande mama ya mwana oyo. Pasi nini mama azanango? Mama azokele susu musala te. Tango nakitaki kuna lobby pona zo interview ya mwana wana, bayibisinga ki mama bazana la police na mama bokilo. Nakena la police eboye na pona zo interview alobi non likamwezana na ebandeli, zela tsoki ke famille tous les deux familles bavandi basololi wana tokobenga yo po ko zo interview. Na la kibino ke na okita ti na la police na kozwa mama wana, na kozwa interview ya mama wana, na koloba maloba ya mama, na kozwa susu na mama o ya mwana, akoye susu na plateau ya Congo check po a expliquer bino. Vraiment balandi ya Congo check nazana suka ya émission na ngai ya pasi pe mawa na lingika kana pesa nanu ba mbote nanga epa ya yemoko Big Boss le manager préféré ya l'artiste sœur des artistes bilimbiye le boss le patron papa Sibo Mutombo leader ya Pembe oya biso papa aleki ya bango kaka ndenge na lobaka oyo na oyo est-ce que kokani point d'interrogation eza yanga et réponse eza yabino na lobaka toujours soki omoni soso ya mboka na kati ya zamba kobanga lisusu tepo mboka ekomi pembeni soki olandi soso akobimisa yo malamoko na mboka bambote belé vraiment na original Carmel original place aux ali bambote belé na Jocelyn Mozitu na Paris bambote belé na Codé la mama makrante c'est propre na États-Unis bambote ebele na Mambote Julie la femme à catalogue place aux ali bambote na yo ebele sans odacosta yanga ya kati yo ibikande ni to sololaka ndenge ezala kaka vraiment sans oublier na sima ya caméra metitima mobali ya nzoto mike place aux ali bambote ebele tango mona kabilili boye ya ba makambo ebele na Congo check ezali kaka mwana mobali moko metitima na pesi mbote nanga na cœur sensible moi simbinga moi simbiji moi si miso et la ouais place aux ali makanse bambote ebele tozo zelaka kokitana ya Congo banguna vraiment bayi kampiko parce que kokitana yo l'artiste c'est des artistes vie ko changer balobi ke ezana ngo ba 4 cartons ezawana ezokita Congo kaka pona ngai bambote ebele place aux ali cœur sensible makanse propre pona kosukisa ba kerison ebele et pas la canon mwana muluba ya solo mosi ya pembe bala muluba oyoka elengi oyoka sentiment avantage ya teinture nambeto la canon place aux ali vraiment na kati ya hôpital nzambe ya lola akitisa lobiko na ye akitisa kerison na hôpital place aux ali obi kapoto zongela plateau oyo talaka na gauche nanga na droite nanga ozate mawa plein bambote belé place aux ali vraiment pour na kosukisa check Congo check TV Yasibo Mutombo Congo check TV Yasibo Mutombo Une surprise agréable na MP Domi.
fret maritime MP Domi na kati ya Arène. Boya ebele bokozala vraiment de cycle. Numéro ya téléphone na biso yango oyo eza affiché. Ko hésiter te kobenga biso benga parce que ici chez nous il y a toujours 100% sûr. Biloko na ekokoma malamu okozala vraiment de cycle. Bon pour ça vraiment bobongisa bakoli na bino na date oya le 23 novembre 2018. Le 23 novembre 2018 bon pour ça vraiment na babakage na bino bokozala de cité. Maboko na biso kofongoma tozo yamba bino boyi malamu vraiment na kati ya agence MP Domi fret maritime. Tozo zela bino bon pour ça bokozala de cité. Check it.